Shalom, shalom, shalom les mamans de soutenons-nous. Na salut présence ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour na bola munaye, pe pour na boyenge benaye. Pour na ngolo asali biso to kutana su na kati ya page na biso ya ba mama soutenons-nous. Seigneur Jésus-Christ, lelo na komisio pour na ngolo asali biso to zala en vie. To kutana lisusu to kana pe mingongo ata to monanité. To za en bonne santé. Seigneur Jésus-Christ na komisio pour na kubatela libota ya moko na moko. Seigneur Jésus-Christ nous na komisio pour na makambo nyonso ya malam na ya mabe ozo permettre na bomo ina biso parce que Bible lobi eloko moko ko salama te ce qui zamba permettre te. Na komisio pour na vie ya maman na komisio pour na vie ya maman moko na moko oyo azali kolela. Na komisio pour na vie ya maman moko azali ko lukayo na losambo na problème azanango mais jusque là azubi ya noté nzambe to commission pona yango na commission pona humiliation nyoso mama moko azozwa kati na libala na ye yawe to commission na commission pona kolela ya mwasi moko kati na foyer na ye kati na vie na ye pona ba problème ezotungisa ye nzambe to commission pona nyonso ozo permettre kati na bomo ina biso Bible lobi to kumbisa yo kaka na ba circonstance ya malamu te to kumbisa ata tango toza na pasi na mitema tango tozali humilié tango tozo eba eloko kosala lisusu te nzambe totomboli yo parce que oza nyonso ya moto ya pona biso tondimaki yo pona biloko mokili te tondimaki yo pona vie éternelle kolo yesu zwa lokumu na makambo nyonso ozo permettre car Bible lobi tout ce que tu fais est bon nyonso sala keza malamu ata lelo tozo lela ata lelo ozo yoka pasi na motema nzambe na yebi ke yo ozalaka toujours wana pona bana na yo un jour mama moko akotatola yo un jour mama moko kolongola episoli na miso un jour mama moko akoloba nzambe aza malamu peut-être na moma oyo azolela azoyeba eloko akosala te azomona lokola lola eza ya kokangama liboso na ye balosambo na ye nyonso azosala azomona résultat te azomona kaka ya mabe kolo tokumisio mpona nyonso nzambe ezwa lokumu na nkombo na yesu kristo tika ete bokonzi na yo ewumela kati na biso ekweyisa bokonzi nyonso ya molili mpe volonté na yo ekokisama volonté ya biso te ya bana bato te oyo omoni eza malamu mpona bomoi na biso nzambe ekokisa yango mpo kebo masanzoli ezonga na mboka na yo na pamboli présence ya Saint-Esprit mosungi malamu l'esprit de vérité, l'esprit de consolation, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de crainte de Dieu, d'intelligence et de la sagesse. Où il y a le bélibisto à travers Maman Marthe Bambi. Maman Marthe Bambi Zambi apambola yo, amona yo, abakisela yo, intelligence na sagesse na oyo pesi biso mokolo ya lelo na sous-thème la porte. Mofuti malamu afuta yo lifuti esengebelaki na mute ya lelo. Seigneur Jésus-Christ akanisa yo na musala nyonso salaka bipai na bipai. Nzambe akanisa motema na yo akokisa posa na yango. Kolo Yesu abundela yo bitumba ozo mwana biso te. Mofuti malamu eza Seigneur Jésus-Christ afuta yo pe alongisa yo omona kembo na Nzambe pe Seigneur Jésus-Christ akoma kombo na yo na buku na bomoi soki aye lelo tozanga bokonzi na ete na pamboli ba mama nyonso bazolanda biso na soutenons-nous les mamans Jésus-Christ revient bientôt Zamba pambola bino baoyi balandaki mokolo ya lelo mateya ezalaki kitoko makasi Nzamba mona bino bao bakomantaki bao batiaki en plus bao batindeli baninga basali évangélisation ba oyo ba zui décision ya ko bondela par rapport ya mateya. Que Dieu vous bénisse les mamans tolimbate tokutana alliance balakisi biso ya Seigneur Jésus-Christ yango nde kokambola biso mama oyo alembaki wazaki kolela nzamba fortifier yo otelema to continuer zela place kosukela nzambe nda yebi mais apesa biso makasi ya kopersévérer kati na ye apesa yo makasi ya kolanda liloba na nzambe apesa yo makasi ya kotosa yango nde kotisa biso na bokonzi ya Nzambe ndenge Bible lobi c'est par notre persévérance que tokozala sauver
pe bataisi biso que c'est par notre connaissance de la parole de Dieu. Parce que Bible lobby, l'ignorance c'est un péché. Moto aza na connaissance eloba na nzambe te eza pasi po azala sauver. Mais moto aza na connaissance akoyeba lolenge nya kotambola. Nzambe apesa biso connaissance na ye pe afandisa biso eloba na ye toyeba lolenge nini ya kotambola. Nzambe apambola ba mama nyonso bazolanda biso libanda soutenons-nous. Jésus-Christ revient bientôt tomilengela. Dans le grand thème de Bisso, les Rebecca n'ont pas de place chez moi. Apocalypse 21-27, il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre des vies de l'agneau. Verset biblique de base, Genèse 27, 5, 9, 1 Roi 21, 1 à 16, question, qui est Rebecca dans la Bible? Quels sont les rôles que Rebecca a joués dans son foyer? En tant qu'épouse, en tant qu'une mère, en tant qu'une femme chrétienne connue par le Saint-Esprit, quelles sont les conséquences des actes de Rebecca? Donnez votre expérience. Maman Pessibiso sous-thème la porte dans Jean 10, 7, Apocalypse 21, 27, autant Jean 17 et l'obéni. Jean 10, 7 et l'obéni. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Batali Sibiso Awa, Seigneur Jésus-Christ a pessi identité naïe le la porte. Biso nyoso toyebi porte ezani. Ndako nyoso soki batongi yango basala la kango porte. Poete batu bakoka kokota babimba. Et porte wana ezalaka pena fongola nango. Alors Jésus-Christ a wazali ko s'identifier que ya azali porte. Ya ba pate na ye bakota. Et bataille Simpson Apocalypse 21 qu'il n'entrera chez elle rien d'essuyé. Nini kokota kuna maman Martha tali sibiso. Oh yazo le bawana c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la porte que le komoko ya mabe et kokota katina na katina temple na ye te. Nyonso ya suir, idolâtrie, mensonge, na ba pratique nyonso et bombami katina idolâtrie na mensonge na suir et kokota na bokonzi na été. Alors ba maman tout ça l'effort tout kota na porte où ezali Seigneur Jésus-Christ. Tout ça l'effort wana makasi. Bible le dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Par le but, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour être sauvé, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Maman Martha Tali Sibiso n'a résumé ce que j'ai retenu. A Tali Sibiso alliance Yanzambe na Abraham premièrement. Alliance Wanande Salakike. Bana Israël, bana nyonso ba descendant ya Abraham bakutaki na kati alliance wana. Et c'est pourquoi tango nyonso nzamba za koluka kusala Israël mabe pona mabe azo sala azo se rappeler alliance salaki na Abraham. Na kati alliance wana ba promesse ezalaki. Et nzamba zalaki comme la Bible nous dit que Dieu est fidèle, il restera toujours fidèle. Ce que nzamba sali promesse akokokisa yango. Balobi azamwa na mutute po akosa ki Abraham te ayebisaki na kati ya Isaac oyo nde na kobimisa prospérité na yo bakozala ebele koleka sable ya mer. Tango Abraham alingaki abebisa alliance wana mpona kokende kobota na kar nzambe ayebisi eza kuna te azongisaki eza à travers Sarah. Et Nzamba tenaki na promesse wana malgré bana Israël bakendaki na Égypte parce que Nzamba talisaki nyonso descendant na yo bakokende na Égypte bakonyokwama mais na kobimisa bango alliance wana Nzamba salaki na Abraham nde salaki ke Nzamba bimisa bana Israël na kati na Égypte bakokaki kovanda te parce que Dieu avait fait une alliance avec Abraham qui akobimisa bango akopesa bango terre promise akomema bango na mabele moko ya malamu. Yango mama Martha yebisi biso tokota na kati ya alliance ya mokonzi Yesu. Alliance ya lelo ngai na yo bazosenga biso
Aussi ton dimeli Jésus, Seigneur et Sauveur, to sali déjà alliance nae, na kati na kondimela ye, po akonza, bomo ina biso comme Seigneur, akonza lokola Sauveur, to sali alliance na Seigneur Jésus-Christ, to kati na makila na ye, parce que ton dimi, ta koufela ki biso, pe asekwa ki pona biso, na zela makila na ye, toza sanctifié, na kati na masumu nyonso to koti na alliance na ye. Na kati na alliance ya mokonzi Yesu Kristo tozo kuta liloba na ye, ndenge mama Martha ye alakisi biso la sainte doctrine. Tango koti na alliance ya mokonzi Yesu, eza na ba procédure ebele il faut kota olanda. Tango bana Israël ba kota ki na kati na alliance ya Abraham, il fallait ba tosa mibeko o nzamba pesaki pour ba garder alliance wana. Mibeko yaki ba loi yaki o il fallait ba tosa pour na ko garder alliance wana kati na bongo na bango. Alors ngai na yo petango to koti kati na Yesu, mama Martha tesi bisoke to koki lisusu kozala na ba alliance ya kalate, c'est-à-dire que vie ya kala tozalaka nango to koki komemango lisusu kati na alliance ya sikate. C'est-à-dire que alliance ya kala, vie ya kala, façon tozaki kolata kala, façon tozaki ko se comporter kala, il faut la briser. Il faut la détruire. Pour tout côté l'alliance ya sika. Alliance ya mokozi Yesu Christo. L'alliance ya mokozi Yesu Christo bazo senga bisonine, c'est la sainte doctrine. C'est là où maman Martha zota ese biso que l'agneau il faut balayer en totalité. C'est-à-dire liloba na nzambe oyo kuti na kati alliance. Il faut tout ça en totalité. Bana Israël alliance ba pesaki ba kotaki na alliance ya Abraham, il fallait ba tous la loi o ba pesaki bango les 10 commandements en totalité ba ko longola te. Et kati na Yesu Kristo bazotelisa biso pe liloba na nzambe de Genèse à l'Apocalypse balobi tous pe liloba na nzambe en totalité. Ndi mama Martha tesi biso ke ba yebisaki bango na kati na Egypte baboma nani baboma mwana meme wana bakoboma ye, il faut baliela biloko ne nyonso balongola eloko te. Ezalaki alliance na kati na Moïse, na kati na Abraham oyo nzambe azali kosala na bango, parce qu'il avait promis Abraham. Il fallait kotisa bango na kati alliance wana. Et biso pe lelo tokoti na kati alliance ya mokonzi Yesu tokoti liloba na nzambe. Ebongi la biso totosa yango po ekangola biso ebimisa biso na ba coutume na ba loi na ba alliance ya ba parents na biso ndenge mama Martha lobi wana. Eza na batu mususu batia ba loi na ba tribu na bango, tribu ya baluba baza na mibeko na bango, ya ba Congo baza na mibeko na bango, toyebi beza na ba tribu mususu babalaka kitwidi weskizenga pona na lobi peut-être mabe mwana ya noko akobala mwana ya tata mwasi na ye. Eza ndenge ya loi alliance ya mboka na bango. Mususu po mwana ya mwasi akende libala, il faut papa na ye alala na ye. Ce sont des alliances qui se trouvent dans ces familles-là. Na baluba pe baza na ba alliance na bango. Alors toute alliance qui n'est pas liée à la parole de Dieu, ezali ba ancienne alliance. Totika yango tokota na kati alliance ya mokonzi Yesu Kristo. Alliance ya mokonzi Yesu Kristo zo senga biso nini? Wana ndo kokota na kutanga Biblia na kokota koyokola eloba na nzambe. Mokonzi Yesu alingina alata ndenge nini, alingina loba ndenge nini, alingina zala mwasi lolenge nini, mwasi mu Kristo na kati na Yesu akozala lolenge nini. Il faut yokola makambo nini eza na kati alliance ya mokonzi Yesu. Il faut eza lokola mwasi aye na libala, il faut yokola mobali wana po bavanda malamu. Mobali alingi nini te. Eza ndenge moko na biso ba chrétien tango tokoti na alliance ya mokonzi Yesu tondimi to landa ye pona kozwa vie éternelle to renoncer na ba vie ya kala ndenge mama Martha zo lakisa biso, parce que soki toko continuer ko vivre vie ya kala on a to kozwa délivrance te. Eza na biloko ko banda kolanda biso ba inceste net ba o bazo bala na cousin na cousine mwana po akende libala ba tribu mususu papa il faut ayeba yende mobali na liboso. Ces histoires là doivent tomber. Et renoncer à ça. Tango
ozoya kati na Yesu ozoluka délivrance siko ya âme na yo à travers la nouvelle alliance. Azolobani, je les ai donné ma parole les a guéris. La parole de Dieu nous délivre, la parole de Dieu nous change. Siko eza par na yo oluka koyeba nouvelle alliance à Christ et sengeli nini pona ngai mwasi mo Christ nakoki ko se comporter le lenge nini. Nakoki ko agir ndenge nini en tant qu'une femme chrétienne. Maman Martha sengi biso to kota na alliance mokozi Yesu. Yango nde ko bikisa biso. Alobi ebongi toza na connaissance. Moto aza na connaissance c'était Bible ezobenga c'est un péché. L'ignorance c'est un péché. Pour moto a kota na alliance, pour moto aza la délivrer, il doit avoir la connaissance. Que na wuti wapi nazo kende wapi. Connaissance wana nde ko aider na wuti na ténèbres nazo kende na lumière. Donc na lumière il peut na demeurer na lumière et senge belinini. Tous à la connaissance ya liloba na Nzambe. Connaissance wana batesi biso eza kotanga kaka Bible lokola romate. Tanga Bible avec une oreille spirituelle. Saint-Esprit a ko aider yo pour ko comprendre loko nini et komami aw. Lelo bana Nzambe beli ba bungi parce que muto na muto azo interpréter lo bana Nzambe na ndenge na ye. Mais ceux qui te sengi connaissance ya molimo mo santo a ko aider biso. Donc to demeurer na kati alliance ya liloba na Nzambe qui est la sainte doctrine. Yango nde kolongola biso na mauvaise manière toujours vivre na ba comportement ya mabe oyo to hitaki na ba famille na biso yango nde kokangola ba âme na biso to kozala délivrer. Mais ceux qui toye na ba ancienne alliance façon nyonso ya mabe tozala ki ko vivre et ça pas si pour tozo délivrance. C'est pourquoi ba maman tozo bondela tozo gêner tout ça nyonso pourquoi tozo linga kokisa liloba na Nzambe en totalité te tozo kakola na lingi oyo eza pona ngate oyo nazela nanu Nzambe ye moko kosunga nga eza pas si pour vivre bato bakotaki na alliance ya Abraham ba héritaki la terre promise. Pe ba bénédiction on Nzambe alobaki na Abraham ekokisamaki kati na bango ba oyo pe bakoti na alliance ya mokonzi Yesu Bible ezolobaki bakoti pe na alliance ya Abraham à travers Jésus-Christ pour bazwa pe bénédiction oyo ya Abraham. Je crois que je peux lire ça totala yango na kati ya iloba na Nzambe ekozala malamu mingi. Bible elobi nini balobi na Galates 3. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Christ a racheté biso la malédiction. Il s'est fait malédiction pour nous. A racheté biso la malédiction ya loi. Malédiction ya ba famille na biso. Christ nous a racheté de là. Tango yo koti na alliance na ye, on dimeli ye, on dimi ko landa ye. Jésus Christ a racheté la malédiction ya loi pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Mutunyo so akangami na kati na bois azali maudit, mais Christ memaki malédiction na likolo ya ekolusu pona tina na ngana yo pona ba oyo bandimeli. Enfin 14 désolé, enfin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Enfin que bénédiction ya Abraham wana bana Israël bazwaki ngai na yo tozalaki ba païen et kokisa ba pe kati na biso. Ozomona ndenga alliance ezotambola. Donc alliance ya Abraham wana et kokisa makape kati na biso na nzela ya mokonzi Yesu Kristo. Alors maman, tondimela iloba na Nzambe en totalité. Yebisa Nzambe asunga yo olinga liloba na Nzambe okakola yango te. Bisika Nzambe boyi boye yo po boyi. Bisika Bible lobi boye yo po boyi. Interprétation ma thèse est belée, mais la Bible nous dit nous devons rester dans sa parole. Bondela tan eza mabe ba ma thèse est belée et belé baza égaré, mais avec l'aide du Saint-Esprit akosunga yo. Molimo santo azote ya batota na bandoto. Molimo santo azote ya batota na ba circonstances.
Nayebaki dépouillement te, le Saint-Esprit m'a dépouillé. Il m'a enseigné le dépouillement au moment où nayebaki yango te. Ako enseigner pe yo soko za na volonté wana. Soko ndimi kokota na alliance ya mokonzi Yesu kotosa iloba na ye, il va t'enseigner. Mais loko bazo senga yo lia agneau en totalité. Kota na alliance na makolo nyonso mibale. Ndima liloba na Nzambe en totalité kokakola te. Koloba te bango pe bazo exagérer, biso nde tozo exagérer te. Bible elobi. Bana Israël fallait batosa les 10 commandements en totalité. Bapeselaki bango 10 commandements wapi na kati na désert. Na kati na désert bakomaki na terre promise te bapesaki bango ke batambola nango batosa yango. Ngai pe na yo na tokomi na terre promise te. Bapesi biso pe liloba na Nzambe oyo ezali ekosunga biso po to garder alliance ya mokonzi Yesu Kristo po to kota na porte oyo azali mokonzi Yesu. Balobi la chair c'est la femme. Totika misala ya mwasi kati na biso. Mama Martha taisi biso mwasi amoni mbuma asepeli nango alie ememi kufa. Mwasi asepelaka na nyonso oyo ememaka kufa. Soko moni nzoto nezo sepela na nyonso c'est la mort. Nzoto asepelaka na nyonso ezo mema kufa. Nyonso abisengo kende na boîte de nous mela masanga sala boye lata mabe tala batu batala yo tango zo lata zo mitala nanya ngwa zo tala nga talanga nazoleka ngayo nazoleka ozoluka bilamba ya talo po batu bamona yo. C'est la femme. Que Dieu bénisse maman Marthe pour cette révélation. La femme veut apparaître. Moi c'est lingaka ba mona ye ba lula ye esuki kitoko olate kitoko wana ye na ye. Mais la alliance avec Jésus-Christ babi to longola mwasi. Donc les Rebecca n'ont pas de place chez moi. To longola mwasi to lata liloba na Nzambe. Ame na biso ezala nourri na liloba na Nzambe. Ba désir ya cherté. Mwasi azana ba désir ebele. Baso senga biso to lata liloba na Nzambe pour to garder alliance ya mokonzi Yesu Kristo. To bima na baposa na nzoto. Soki to ko demeurer na kati alliance ya liloba na Nzambe to ko soit délivrance ya ba âme na biso. Et le Seigneur va nous révéler des biso ko mona lala ki na loti bakanga ki ngai na lala ki na loti na mimoni na prison na lala ki na loti. Voilà, le Saint-Esprit va t'ouvrir maintenant les yeux parce qu'on comme la lumière tala bisika batia ki yo. Ndoko soit délivrance na yo. Wana tango basali ya Nzambe bakobondela pona yo okozwa délivrance facilement. Pourquoi? Parce que on vandi en tout na kati na iloba na Nzambe. Ozondi mena iloba na Nzambe en totalité. Jésus-Christ le dit, le diable est venu à moi, il n'a rien trouvé de lui à moi. Akutaki a vandi na makomi na ye. Allié agneau en totalité. Est-ce que ngano tozule iloba na Nzambe en totalité? Tango bate yaka awa, attitude mes amis. Balingi batanga pantalon bijou nde ba maté ya bazana ngukaka. Eloko mususu ezata kaka pantalon bijou maquillage. Bango ba moni ba santo. Mais biloko nende basi balingi mingi. C'est ça que la chair veut. Talaka yo moko zoko bima na tongo te soko ti moi poudre te. Okomi esclave. Na po ketika bana na classe, il faut pota ba peinture et puis tango zo bima mutunyo po mutunyo soit tala yo, elle est jolie, c'est la femme. Ozo ko kakobima te. C'est pourquoi qu'on finga bateau ba se dépouiller. Ce n'est pas facile de couiller kotika pantalon na bijou na maquillage ba hydroquinone ba chapeau ba biloko nyo surtout ba si bazotia wana eza facile te mama. Alors qu'on critique ba o ba tikite, ce sont des femmes fortes baza basi makasi bandimi batika la naturel na kati ya mokili oyo mwasi nzoto maquillage bijou nani kola nani na bassin mais basi wana baboyi yo zo kokate ozo kokate kola mukata na tongo ko bima na balaba na bino batu ba mona mwa elongi no ndenge zalaka ba yeba ke so elongi no yote bimisa mwasi kati na yo kota na kati alliance mokonzi Yesu kota na kati sainte doctrine mama ba yeba ka lisusu elongi na yote ba yeba ka koto suki na yote jo olongo na ka basuki ozana kitambala na mutu ese pikomi ese longwa nyoso okena salo bazongisi na mobali no kuta yeba ka suki no malamu te. Soko za naturel liboso mbai na yo ozo betaka elongi boye ozo à l'aise te
ozomona neti mobali ya koboya yo amoni elongelo ya solo. Tu vois comment oza délivré te. Alors qu'on critique ba maman oyo batiki pantalon batiki ba bijoux te ke ba komi ba mamelo, ce sont des femmes fortes. Soko za mwasi makasi tika bijoux na maquillage. Tika kola ozola tawanda. Tika bichacha ozana ba ye ba beauté na yo ba ye ba ki mwasi yeyo. To mona ka ba miss basala ka ba défilé pour ba bima ba miss. Pour ba bimisa ye miss premièrement il doit être naturel. Il faut être naturel ba mona na beauté naturelle na yo. Malheureusement bazalaka naturel te parce que basuki na bango nezalaka déjà basi babongisi yango koseka ba mama oyo batiki biloko wana te. Ce sont des femmes fortes poto yeba ke yo poza makasi mais kaka kotika lobi omoitango lelo na tongo la muka kotie eloko te osokoli obongisi longino malamu osali eloko te lekisa journée mobimba après lobi lisusu pesa biso réponse na soutenons-nous nde okoyeba ke basi wana baza makasi po satana kotungiso makasi tande ngo baby bato kolo yaya lelo atamo poudre atamo eloko te mo eloko ateli kambu matanga ozoyoka pona beauté na yo naturel bazo biso matanga nzamba sunga biso to bima na biloko nyonso to wana tokota na kati ya iloba na nzambe tovanda tosalela yango na kati ya iloba na nzambe nde tokozwa délivrance na biso tokozwa na connaissance iloba na nzambe kokangola biso. Bible le dit vous connaîtrez la vérité, elle va vous affranchir. Que Dieu bénisse sa servante maman Marthe na oya pesi biso mokolo lelo nzamba bakisi so intelligence na sagesse pe apamola ba mama nyonso bayoka ki mokolo lelo pe ba olanda biso libanda Saint-Esprit apesi biso motema koyoka motema ya kotosa pe kosalela iloba na nzambe. Shalom shalom.